Na tiko alors. Obandaki koloba puisque naza ko rappeler batu awa ke 2003 2004 badouanier nyonso akasumbale so tozalaki bayebi Ibrahim mpe makamba bandaki kosala na ba trouble na ye na munduki. Ibrahim Kabila. Ibrahim Kabila. Yopo yebi ye malamu. Na yebi ye malamu epuisi ni na ye ya liboso boto na ye alingaka sandala na mapapa na makolo na ye. Bakira ya banda kosala makamu na yo na zai katisalite ya nzutu awa komi mwa munene mwa muke. Siko na kasumbale se wana banda kotambola na bagarde de corps te na munduki. Banda kotamba na bapeti neti bare ya titinda bapeti ya confiance. Kwa ye azali na bunduki na ye soki azuyi ata eloko ya ndako epu azuwaki bume ya ndeko mususu kinwa. Na nyongwa futi enda mbongo kiteni ayebisi aya na ndako aya kuzoe tikade ya kaso na kenda kwa zwa mbongo Ibrahim abimisaki bunduki. Alors, donc pendant cette période batu nyonso bayebele lokola famille ya Kabila te. Banda koloba presence parce que botoyo biloko ebele banda koleka bazoloba kaka biloko ya famille presence même mama sifo biloko ebele banda ko bimisa batraki nani pamba biloko ebele yeba banda ko bimisa mituka ya frappe na kombo ya famille presence ndeko ya musée ndaba nao misabilu mituka ba frappe yemoko tambola na mutuka kuna na kasumbalesa te yeba banda pe ko tambola na mutuka. Abanda kokanga batsoge osalima segi akangi acheyo na kufo na ya mutuko. Yemoko abaneko kanga bata otelemelie na douane abotoli mbongo alekisi mituka kufuta pe na douane te. Siko kangi douane atio na kofra mutuka tena. Akofuta te fami presidentielle kofuta ndeni. Akofuta te. Banu abaneko sala makambo ana lobeza laki 2000 combien? Bapati ya 2003-2005 badouanier ya période wana bayebi ye aza ndenge aza wana taso ya moni muntu azotamla na mutuka sans plaque epo abanda kolanda zokanga. Voilà. En tout cas, merci maman. Mais est-ce que pour la émission azosala koto Kinshasa o ye azalaki na famille bane konyokola ye azalaki na lokote ya sala kote lokuta azolobo bakangemba lebele même président Kabila yokaki makambo ande alobaki muntu wana so bomoni bokanga ye lokola azotungisa batu nde kokanga bakangaki biso pe tosuki akomi Kinshasa. Mais bandaka la vanda kuna na Lubumbashi na Afrique du Sud. Abunga parce que awa na frontière toza pe na Afrique du Sud te bazo katisa abungaki kosuka na biso bande toyoki na zana Kinshasa ke kosala makambo na yewa. Mais yo na Kasumbale sosali mbula boni place wana mama. Nazana Kasumbale depuis 2003. Donc le lobo comme ko kisa 20 ans na Kasumbale ça presque. Nazana Kasumbale Sunday kana botel bana nyos nazana na minute nazana na Kasumbale. En tout cas, merci maman témoignage na yo eza munene eza makasi eza. Omoni eloko azobruye ba peuple, omoni ba peuple eloko bazela ka Kabila étranger eloko alobi ko bakende ko meka makila nde eloko azwi ba peuple. So ba peuple pe bazomona musika te. Soki aye na 2023 bakoboya ye. Boboyi Kabila ko bozolinga muntu mususu bosala eloko te. Voilà maman. Merci pour est-ce que Kabila banako nyokola eto Kabila baneko sungaye Joseph abano nyokola e? Kokanga era banda kosala makambo na ya désordre kobeta bantu ko déranger bantu ko tende Kabila lobaki so bomoni lisina makambo ya bêtise aza mutu ya kokanga nde kokango babanda kokanga ye eza pona cadre wana aza mutu ya lokuta merci aza mutu ya lokuta mais bandaka la wana Kasumbale sakuna Lubumbashi batu nyonso bayebaki kazali mwana ya Kabila za famille présidentielle banda ba 2003 2005 nyonso batu bayebaki ebongo kitoto yebaki aza famille Kabila musée toyebaki aza mwana ya ozalaki famille malobaki te kaza mwana
banda koloba famille présidentielle aza fami aza mwana te awa komi koloba o bandeko bazokangisa ye mpo ye abandaki koloba kaza famille Kabila so Kabila bande kokangisa ye mpo ya boya kondima kaza mwana ya Kabila te mpo balongola kombo wana Kabila anokangisa eza mpona comportement na ye mabe ye kutu aza mabe koleka na Kabila oyo tozoboya aza mabe makasi tala moto aza na kasho na ndako soki akomaki président alingi akosala nini aza mabe na kasho na ndako na kasho na ye ayebi kopusa mutuka bie ndenge aza wana aza chauffeur mene ayebi bamokambo ayebi kotonyosa abimisaka mituka ya frapa akosa bakinoa te. Ok mama na ngai sikoyo lupango wana akasumbalesa bande kofutela te eza lupango na ye kasho nani abandako efanda esika moko te tanto na mokambo to tanto na frontière bandako ya mingi mpona kosala badeso toya kobimisa mituka ya frapa ya fraude. Ok d'accord mituka ya fraude biloko ya fraude bapapier hygiénique biloko kidikidi bandako bima basima biloko ebele kaka. En tout cas mamungwanyi nzamba akubenesha merci. Merci biso toza kaka awa tokendaka mpe kotema na parlement debu ata ndenge ya koto eza kaka bongo tokendaka kaka olobi mpe basoda oyo batindaka mpo bakanga frontiere kuna bapekisa Moïse Katumbi aleka oyo bavandaka na 40 km kuna nde baza kosala badesordre na Kasumbalesa na frontiere nde bazosala pasi ya babanda kokotela bato na bandako bateni oyo babanda kolata bateni ya sika kokanga elongi yaka bato babanda so bakoteli motu batuni ya balataki ndeni bazolobaka ndenge moko basoda oyo bayaki kota mpo Moïse akota te kaka basoda awa soko toyebaki bazongaki ubien bazaka na Kasumbalesa paske batikalaki na Kasumbalesa me bongo bavandi na 40 km kuna na kote ya ferme ya mama Sifana baza bantu moko ye mpe nani président azala na nani na ndako na ye awo basoda mpe bazaka wana bakengelaka kaka na zambo wana bandako na ye bandako ya président Kabila ezalaka ti sikoyo ezali. Ok merci mamu mpona témoignage na yo na base na Kasumbalesa pesa base mbanyosa Kasumbalesa bi maître Joël alingi bino mingi chaque fois likambo ezali kuna bengaka biso elongo nzamba pambola bino nazoyebisa yo Ibrahim neke poudrosier ngai natikala nga na ndimaka soki mokomosu bakokangaka ngai nakangama mpona vérité mais mpona buzoba te nga mpona buzoba te j'ai toujours dit des choses auxquelles la vérifia na Kreza Kabila le faisait arrêter mpona banditisme je vais vous dire Zoé pas se corriger comment bongo aza Zoé businessman mais tu sais Kabila l'a fait arrêter combien de fois Zoé était comme Ibrahim aussi trouble kobotola et son frère de ses côtés nasala propose on qui ça la soko analyser le comment malamu pour la mutu bakobo bengo traître mutu aka non de ce côté Kabila est discipliné Kabila Joseph je parle pas Kabila Joseph Zoé a commencé les mêmes troubles les mêmes erreurs même ici na Kinshasa je ne sais pas pendant le temps roulage moko a terminé nzela seulement vous connaissez la suite à ça la roulage pas sur place biloko wana ezongela ya na ekanda kangise plusieurs fois l'autre fois umela na demia pe falaki dada Jeannette nakinde ko sengele mande balimbisa na ebisa bi merci soko lingi ko tanga te soko lingi ko se conformer na business te trouble et massacre Zoé je ne veux pas attendre ça la dernière fois je vais t'arrêter na condamner ba condamner yo ndezongisa Zoé mutu poa ayeko mibwaka na politique comme député trouble ya Zoé ici. Allô maman maître Joël maman. Oui, Maman nangai boni. Kaka yopa. Na atiko alors. Ondaki koloba puisque naza ko rappeler batu awa ke 2003 2004 badouanier nyonso Kasumbalesa tozalaki bayebi Ibrahim pe makamba bandai ko sala na ba trouble na ena munduki. Bayebi. Ibrahim Kabila. Ibrahim Kabila. Yopo yebi ye malamu. Na yebi ye malamu epuisine na ye ya liboso boto na ye alingaka sandala na mapapa na makolo na ye. Bakira ya banda kosala makambo na yo anaza kasalite ya nzoto awa komi mwa munene mwa muke. Siko na Kasumbalesa wana bande kotambola na bagarde corps te na munduki. Banda
kotama na bapeti neti bare ya bitinda bapeti ya confiance so ye azali na bunduki na ye soki azwi ata eloko ya ndako epo azwaki bomero ya ndeko mosusu kinoa na nyongwa futi ye mbongo kiteni ayebisi aya na ndako aya kozwa esika deyaka so anakenda epo azwa mbongo ibrahim abimisaki ye bunduki. Alors, donc pendant cette période, Batunyo se va ébélé le la famille à Kabila de banda koloba président parce que kotoyo biloko ebele banda koleka bazoloba kaka biloko ya famille président même mama sifo biloko ebele banda kobimisa batraki nani pamba biloko ebele yeba banda kobimisa mituka ya frappe na kombo ya famille présidentielle ndeko ya musée ndaba nao misabilu mituka ba frappe yemoko tambola na mutuka kuna na Kasumbalesa de yeba banda pe kotamba na mutuka abanda kokanga batsoki osali maseki akangi acheyo na kovra na ye ya mutuka yemoko abaneko kanga bata otelemelie na douane abotoli mbongo alekisi mituka kufuta pe na douane te siko kangi douane atio na kofra mutuka tena akofuta te famille présidentielle kofuta ndenge nini akofuta te banu abaneko sala makambo ana lobi ezalaki 2000 combien bapati ya 2003 2005 badanye ya periode wana bayebi ye aza ndenge aza wana taso ya moni muntu azotambula na mutuka sans plaque epo abanda kolanda azokanga. Voilà. En tout cas, merci maman. Mais est-ce que pour la émission azosala koto Kinshasa o ye azalaki na famille bane konyokola ye azalaki na lokote ya sala kote lokuta azolobo bakangemba lebele même président Kabila yokaki makambo ande alobaki muntu wana so bomoni bokanga ye lokola azotungisa bato nde kokanga ye bakangaki biso pe tosuki akomi Kinshasa. Mais bandaka la vanda kuna na Lubumbashi na Afrique du Sud abungaki parce que awa na frontière toza pe na Afrique du Sud te bazokatisa abungaki kosuka na biso bande toyoki ye naza na Kinshasa ke kosala makambo na ye wana. Mais yo na Kasumbalesa osali mbula boni place wana mama naza na Kasumbalesa depuis 2003. Donc le lobo comme kokisa 20 ans na Kasumbalesa presque naza na Kasumbalesa nde kana botel bana nyos naza na minute naza na Kasumbalesa. En tout cas, merci maman témoignage na yo eza munene eza makasi omoni eloko azobrouye bapeuple omoni bapeuple eloko bazelaka o Kabila étranger eloko alobi o bakende komeka makila nde eloko azwi bapeuple so bapeuple mpe bazomona musika te soki aye na 2023 bakoboya ye boboyi Kabila siko bozolinga muntu mosusu bosala eloko te. Voilà maman. Merci pour est-ce que le Kabila banako nyokola eto Kabila baneko sungaye Joseph abano nyokola e kokanga era banda kosala makambo na ye ya désordre kobeta bantu kodéranger bantu kodende Kabila lobaki so bomoni ye lisu na makambo ya bêtise aza mutu ya kokanga nde kokanga o babanda kokanga ye eza mpona cadre wana aza mutu ya lokuta. Merci aza mutu ya lokuta. Mais bandakala wana Kasumbalesa kuna Lubumbashi bato nyonso bayebaki kazali mwana ya Kabila aza famille présidentielle banda ba 2003 2005 nyonso bato bayebaki ye bongo biso toyebaki aza famille Kabila musée toyebaki aza mwana ya ozalaki famille malobaki te kaza mwana banda koloba famille présidentielle aza famille aza mwana te awa komi koloba o bandeko bazokangisa ye po ya bandaki koloba kaza famille Kabila so Kabila bandeko kangisa ye po ya boya kondima kaza mwana ya Kabila te po balongola kombo wana Kabila nokangisa eza mpona comportement na ye mabe ye kutu aza mabe koleka na Kabila oyo tozoboya aza mabe makasi tala mutu aza na kasho na ndako soki akomaki président alingi akosala nini na kasho na ndako na kasho na ye ayebi kopusa mutuka bien ndenge aza wana aza chauffeur me ayebi bamokambo ayebi kotonyosa abimisaka mituka ya frappe akosa bakinoa te. Ok mama na ngai sikoyo lupango wana Kasumbalesa bande kofutela te eza lupango na ye
Akaso nani abandako efande sika moko te tanto na mukambo to tanto na frontière bandako ya mingi mingapo na kota ba dezo do ko bimise mituka ya fuka ya fraude. OK, d'accord. Mituka ya fraude biloko ya fraude ba papier hygiénique biloko kidiki bandako bima ba sima biloko ebele kaka. En tout cas mamungwanyi nzamba kubenesha. Merci. Merci. Biso tozaka watoke ndaka pe kotema na parlement debu ata ndenge ya foto ezaka ka bongo toke ndaka kaka. Olobi pe basoda o batindaka po bakanga frontière kuna bapekisa Moïse Katumbi aleka po bavandaka na 40 km kuna nde baza kosala ba desordre na Kasumbalesa na frontière. Nde bazosala pasi ya babandako kotela bato na bandako bateni o babandako lata bateni ya sika kokangelo ngera bato abandako bakoteli mutu batuni abalataki ndeni bazolobaka ndenge moko basoda o bayaki kota po Moïse akotete kaka basoda wa soko toyebaki bazongaki ubie bazaka na Kasumbalesa pasi batikalaki na Kasumbalesa. Mais bongo baba vandi na 40 km kuna na kote ya ferme ya mama Sifana. Mama Sifana bantu moko yepe nani president azala na nani na ndako na yao basoda pe bazaka wana bakengela kaka na zambo wana bandako na ye abandako ya president Kabila ezalaka sikoyo ezali. OK, merci mamu pona témoignage na yo na base na Kasumbalesa pesa base mbanyosa Kasumbalesa bi maître Joël alingi bino mingi chaque fois likambo ezali kuna bengaka biso elongo nzamba pambola bino. Nazoyebisa yo Ibrahim neke poudrosier ngai natikala ngana ndimaka soki mokomusu bakokangaka ngai nakangama mpona vérité mais mpona buzoba te. Nga mpona buzoba te, j'ai toujours dit des choses auxquelles la vérifié na Kreza. Kabila le faisait arrêter pour la banditisme. Je vais vous dire Zoé, pas se corriger comment Bongo Aza Zoé businessman. Mais tu sais Kabila l'a fait arrêter combien de fois? Zoé était comme Ibrahim aussi. Trouble Koboto là et son frère de ses côtés. Non, ça la pour on voit que ça la soko ou analyser le comment malam pour la mout. Bakobo bengo traître. Ah, moutou à Kabila. Non. De ce côté, Kabila est discipliné. Kabila Joseph, je ne parle pas Kabila Joseph. Zoé a commencé les mêmes troubles, les mêmes erreurs. Même ici à Kinshasa. Je ne sais pas, pendant le temps où roulage, moi, seulement, vous connaissez la suite à ça, la roulage. Pas sur place. Bilo Kwana, ezongela ya na ekanda kangise plusieurs fois. L'autre fois, umela la demia puis fala ki dada Jeannette nakinde ko sengele mande balimbisa na ebisa bi messi soko lingi ko tanga te. Soko lingi ko se conformer na business te. Trouble et massacre Zoé, je ne veux pas attendre ça. La dernière fois je vais t'arrêter na condamner ba condamner yo. Nezongisa Zoé mutu poa ay komi bwa na politique comme député trouble à Zoé ici.